kokoso ekoya. Soki ozali kosala business na yo, kokoso ezali nzela. Donc okosala échec kokima te ekoya, okozala na ba obstacle esengeli olekela pona kokoma esika bomengo ezali. Apesaki yango awa ba exemple mibale, e alobi exemple ya liboso ezali neti mwana. Soki mwana alingi koyeba kotambola, abotamaka te kaka boye abandi kotambola. Eloko ya akosala, akomeka kotambola mbala na mbala, akotelema, akokoya. Soki akoyi, échec wana kokoso wana esengeli komona yango neti liteya, donc lesson. Ete yo otelemi omekisi lisusu kobongisa stratégie, okoyi lisusu ozwi yango neti liteya, okosala yango mbala na mbala ti okoyeba kotelema pe kotambola libela. Na business ezali pe boye, esika ozali ti esika bomengo ezali na katikati, kokoso ekosalema esengeli oyeba yango. Pesaki pe exemple ya mibale alobi ezali pe neti koyeba kokumba velo. Mutu moko te amata na velo ayeba kokumba kaka directement. Oko mata na velo meki kokumba okoye, meki kokumba okoye ti okoyeba kokumba. Donc échec ezali te eloko ya kokima, kokoso ekoyela yo mbala na mbala. When you know you are ignorant in a subject, start educating yourself by finding an expert in the field or a book on the subject. Voilà. Ndenge alobaki pe na ba chapitre mususu, soki oyebi eloko moko te na domaine moko, kende koyekola to koluka molakisi moko oyo ayebi musala wana oyo akoya kolakisa yo. Voilà. Donc soki oyebi te okozala na échec, soki olingi kozala yango leti liteya, okende koyekola to okende kutuna mutu oyo ayebi yango. Voilà, nako silisa vidéo awa alobi biloko ebele, mais je crois que makambo oyo tutali lelo ekoki ezali buku ya kitoko yebani na mokili mobimba. Esengeli bozwa yango na esprit critique, spécialement po ndenge azali ko critiquer ba diplôme esepelisi bato ebele te na libanda. Donc bato ebele bazali ko critiquer ye na internet. Mais ngai nakanisi pe kaka diplôme kaka ekopesa bomengo te, ekoki kosalisa, mais ezali na makoki mususu esengeli ozala na yango. Ndenge nini okoki kobatela mbongo na yo